Allô, Maman Mina? Oui, allô? Allô, Yaya. Calais, Mikolo Bene, hein? Bonne santé. Na bien, écoute, na bana ko na obi makala mingi ta we ba coopération ka. On appelle dans la vie on a traîné dans mon moké. Nga mona koma ba copine na ngati na ba pasta na nga yawa. Donc on a lobi makutu. Ah mais ah bon? Eh mais otombe pe na mutu bien. Obi ngani na zaboy. Oui, au moins mobile nazane awa ya Gambia mbingawana. Na so grâce à Pasteur. Donc on a autre tout à l'heure cop parce que talaka ngana sala ba faire na ngai mo ba propriété donc na mi ma ba enveloppe na ngana église mo na ko mosambela. Tellement Pasteur na fan c'est na mi Pasteur ndeni nga femme d'affaires na sala mobile té quand même na peso petement ba di ma enveloppe mingi ya makasi. Pasteur abina na ko banga té. Asela nga mo arrangement mo ya mobalo na ina ndawa za mobalo ser na mo église abamba ka faux prophétie moko donc akabola bango paiement soin propre grâce na ko ba copine na mo pe na Dubai pe bazwa mibali kuto tombela mutu bien nga na obetele lisolo ya plus petite na wana lobaka yé pas à la makasi donc allez ça revenir Pasteur mo ba 10 moko ya bien makasi ya kilo na ba offrande moko vraiment ya ba vibration ya makasi. Yebisa ye te yebisa ye donc ngape nango yebisa pe Pasteur na ngai wana parce que ye problème ya sala boye au moins même sur l'église na ye ce qui a pesi mutute au moins ba coopérer na camarade na ye pe aza Pasteur au moins camarade ne pas pesa ba prophétie et me soit pour frère moko église na ye atindi sikoyo et pas ya Pasteur na nga wana donc basala kanga ba je wana kanga ba faux prophétie au moins pe ba ko kabola pe monsieur mobile pa na mwasi na ndako donc nga na yebi Pasteur na nga wana koma penya pire mutu na nga ya masolo ya kati na ndenge sikoyo ya kibonzambe. Problème est dans le peu suite, ok, on a bima mukena ke kuta la peine ina ko peso suite so na zongi. Merci ciao kitoko merci. Na benga no Pasteur parce que on a signalé déjà copain mo payer. Tu peux l'appeler. Appelle la. Allô Pasteur. Oui, nazo ya kutu nazo ya pede mobo o sepela. Yo mikolo ba enveloppe ba 10 ndeko linga kaka. E o bakisa mebele. Oui, comme mobo et pire copine nanga na London, Amina Sidib. Abengi nga pire petite na ye azana besoin ya mobile. Apesi nga ba détail donc frère azala moi mbinga. Donc moi ko seka ba fossette ezokota mo mkie. Donc il faut pas à la moi et donc moi ma casse net mikolo misusu wana te donc il faut à la moi frère moka ba pepe ya bien net pas Camille ndinga zalaka bon oui c'est ma soleil zalaka toujours le système ya enveloppe dim to offrande vraiment ya ebele ma casse na yebisi oui na yebisi pe de ba prophétie ne osala ya bangula oui ok non ya to sola mon la téléphone te à tout. Oui, allô? Oui, Mami na boni. Bien, bien, ça va se battre là, bien. Là, c'est peine à peine d'ailleurs, hein? Nini?
pasteur Bangula. Oui, ouais, pasteur Bangula va prophétie, oui. Si vous invitez. Bon, un jour pasteur, peut-être ma critère oyo à mobile oyo, puis petite no lingi, peut-être pasteur na moni ba frère na ba église, un jour ya ba critère na été. Peut-être un jour na yebité pour y travailler rapide na ba collègue de monsieur pasteur, monsieur na église monsieur ba fabriquer ba prophétie ba bangula, alors ba tela selon un jour demande ya moi si ba critère oyo hier sengi que mobile na ye alingi azala. Peut-être un monsieur hier linga mobile ba fossette pour na église on peut ya pire pasteur na nga wana mobile fossette peut-être azati faut tala côté monsieur et pas un collègue na ye. Mais na yebisa quand même accélérer sinon te ba roya osambwa na ba Facebook to ba roya osala des missions et pas ya mama Amina Nzela esika po ye kuna côté bo Nzambe so moi kopola bango Mama, wana pasteur akosamba Bote mingi na balanzi émission na biso tozo kende wapi na ba oyo bomesani na série double face na sepe mingi vraiment ko tsukisa na moi conseil na tournage oyo na série na bande ko belé bo mon to jouer ba personnalité ya ba pasteur pona ko baksa implice toza wana te misusu oyo balbaka ate faut pas ko juger alors ngape ya mona betaka toujours c'était que ingolo bate pona moto azala musala nzambe il faut afongola l'église to ala ta col pastoral mais nzambe alobelaka biso d'une manière et d'une autre vraiment tozo vivre na kati ya communauté moko ba église eza ko influencer ba famille na ndenge moko ya makasi eza ko détruire ba famille eza ko zangisa bana na ba papa na bango na ba mama na bango alors tolakisi comment ndenge nini faux prophétie ndenge ezalaka pe na kati ya ba église yango bible eza koloba il faut ko examinaka et puis msusu ndeko mwasi to ndeko mobali okozwa msusu prophétie kaka bokabwana mwasi na yo kozala kaka na vitesse te ya kokabwana vraiment il faut ko discernaka et puis naza wana te pona ko mélanger ba pasteur mais naza wana toujours pona ko sala ko ezali devoir kat na communauté pona changement de mentalité pona tozo sambela nzambe mais tozo sambela ba pasteur te tozo sambela ba être humain te mais tozo la pe ba fan club ya ba pasteur te soki alobi likambo boye o examiner te bala moko otosi ndenge ndeko oya mobali apedre pe copine na ye ndenge atosaki lokuta ya pasteur oyo azosala prophétie ya bangula nzambe azala na bino. Merci beaucoup maman Amina Sidib na contribution na kati ya émission oyo tokutani prochainement.